À part Belgique, quand on jouer sur place, à part Bella, parce que on jouer. So bengai. To sola no bien no ya. So to sola no bien te pas hypocrite on peut ende ba lo baka buntu nyoso tout kolongola mutu te. Baza ye penza. Nta vivre na pe mon toati. Bango bazwaka traiteur nswamba. Bango bazwaka ti. Mama, bango bazwaka nga azwaka te mena ndimi na kata liboko na nga. Ngade maso na nga. Nga place na kota bat bakota te ba okota mo lelo. Mambo nga na sala bat basala te. Bat ba surtout la champagne lelo nga sina melongo tongo. Beto ba bokise na mame pela. C'est ma sœur. Mais ça na ba mission na zwa kala batwana. Nde bazala. Batu bazali. O ba finga na finga merci. Nzamba zwa loko. Rendez-vous na kitata. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Je ne suis pas ton ami. Papi gagne Tolobé la vie. Chers amis internautes, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous, c'est Tolobé la vie officielle. Avant de commencer, j'ai fait un coucou à mon boss et à Papi Gagne. J'ai dit salut, pourquoi pas. À Washington, grand pays, super tonton, j'étais sali et à Platini, Chipamba, depuis Canada, j'étais sali. Aigle Royal, j'étais sali, pourquoi pas, à Titilé, depuis Paris, j'étais sali aussi. Aigle Royal, depuis Bruxelles, j'étais sali. Et à toute la famille Mamengi, ma famille, je vous salue sans oublier l'honorable Réli Kajo Sekassini, la fierté de Guissès, Biki Rouge. Je vous salue, je ne suis pas seule, je suis avec Bijou la reine, voilà. Il y a l'autre lobby la vie, naïe. Nous en avons un solo concernant la vie et puis l'actualité qui circule sur la toile. Bijou la reine, bonjour. Bonjour. Bonne année. Elione. On m'a appelé ça au Congo. Bonne santé. Santé va bien. Et mon accord va bien. Naza bien. Grâce à stress de la famille. So stress exact. De na mo côté na bi na sale no sale. OK. Si ko ba téléspectateur ba ta biso la chaîne actuelle ba biso to yamba. Ba liboso ouais la chaîne biso. Ba comment Tolobé la vie officielle. Tolobé la vie officielle. Voilà. En tout cas pour s'abonner Tolobé la vie officielle. Wana moni Gladys Mbala ba bi femme d'affaires. Moi sur Akenda Poto Tongo et puis tous les 4 points il y a Poto Gladys Mbala ma copine chérie. Wana moni major Zolozolo wa puis petit major Zolozolo. Gladys Mbala ba biloko ekoti ya bio so lingolia biloko à la congolaise kende kaka a Gladys Mbala. Wana moni les bâtonniers Oko Kayu Dimisam na pese bambote belé ya Théo Zambrota bambote belé mutalia a dollar na la ya Willy Michel comment ba député na so bazwaki bana moni Kajos Kasindi ma folle la fierté de Guichens yende qui s'est sauté partout alors ça la le coup il y a peuple congolais Kajos Mafoul bien nga ato bois qui sanga za problème té wana moni Patrick Mouyaya azala na moni leader mwana nene Diabanza ya biso ya matete Diabanza mwana nene donc félicitations on a opé bazuiti en tout cas et bino mo boye be élection ndenge kenda kezona keza problème ben ça qui bitumba pe élection yaki bitumba vraiment Bijou na ndakoloba na chaîne tout ça mbadu soto yamba yo on se présenter moi que vraiment la Bijou na reine to Bijou la reine za kombasa Bijou bakadio na mbambi wana freno OK la reine Kilimanjaro, maman prophétesse, maman Cécé, on a des combos à Pesanga. On a combat scène, pas combat scène. La reine est à Mango, Raya, Inda Pesanga,
Kilimanjaro papa na Serge Mukonyasi akufa déjà. Donc maman prophétesse ba na groupe. Wana moni président Kauma, na moni chef Japon, na moni ba na nyo sur l'état de la grâce. Abenga ngomba munene maman prophétesse. Bon, merci beaucoup maman prophétesse. Nous avons évolué. Il y a des jours où on va passer qui monte à théâtre nalingaki yango makasi nalingaki yango makasi tellement na ndota groupe salongo na omona ngabi nga pe funa zala na pena kende kuna na tantaki chance na groupe salongo mais esimba kité na yako beta porte na groupe sans souci pe simba raté kala wala to luka ne na yako ko ya pa mangwao grand na nouvelle yenge la pesi noro José de Londres ba meilleur vena yo Willy Mambu Zena la guerrière 7e baga Gabriel Bolembo et Bakata Vivo wana penza bana papa oyo kutai kuna bana wana ngana kutai kuna na nouvelle yenge na ba mama loso maloso maloso wana ba kwa maloso si obala wa déjà succès makasi donc je na mama loso yo kala mama loso donc baza tellement belle avec Gaou avec Isita baya mundweri njonjing siko na kote kuna njonjing ezaika ke tout mon film roboye mema biso kala na to madao ke na mangwa ndo mema biso to kepa ba Roger Lesi na pesi mbote pele na yote so azaka na kisasa Roger Lesi to tourner ba film ende ba ko mona nga pas major bengi pansa kala po pansa kamna to komela bengi naza posa bijou na keipe na tourner après tourner s'adapter non facilement premier film na tourner premier film na tourner on dirait na jaka mama ya Gabriel parce que toi ba camarade makasi na Gabriel siko na jouer mama Gabriel siko soka batie action so bati na action te so bati action ngana eto lala dina koseka donc premier film on a un titre on a tourné un film belé vraiment dans les amis du théâtre on tourne un film belé ma campagne a reçu belé vraiment autre zone na théâtre puis à son nom papa Chaka Congo a aussi au tika biso tous là qui on a morgue il m'a dit qu'il a un peu moins chaque jour pour essayer évolution matanga des cas nga sina baye na mama matanga ngo ya Chaka za mkolo baye artiste danger tana na sens nini omoni tolongwa na artiste à danger to cha yaza papa tango kufa vendredi une semaine déjà ngoli résultat malongé zate et puis tozo ikendara na letinga kuma musika oyamba matongana okomlo kwa kizengi otala botuna donc résultat malongé zate na solo kuna baye na ya papi palata na peso ba mbote belé to solo na ye andimi na ba makambo belé na solo ngabi avie to sa matanga bina oboya te chaque ko ngazali ba locataire na ngai awande ko futela pona na cha matanga elo nezoza na salwana libanda peto kocha mais famille na habité so ba sa on ira tous na likolo peso za ki conseil wana bon na habité famille elobaki ba kelele na monga fula batu mususu papa ya famille ya papa ya Chaka Congo o ba kelele na njili donc tozo futa ba transport poto ya ebonga po yepe boy o ki mwanzembu moko ya mawanzembu te lokwa muta lokwa mort né OK za papa sali makambo belé mama kama meleki nanga soki nga na yo tala na matanga na moni ozo seka na yo ozo miano ba bien ozo kita mata ozo na l'aise ngapi na kota kana na rythme na jina yo soki na moni kama na nga mitandami na se ngapi na yaka na tandami na se na lati mawana voilà ozo comprendre elo onde fa basala nde yango wana parce que biso to ana mawaza vie na biso leti ngai so lelo na yebana na vie na nga Théo Zambrota fait nga solo a bien moto moko bien sungaka eza grâce à Chaka fait nga sous les kauka ba ya uli musheni wana eza grâce na po Chaka Konga za motema be na biso te Chaka Konga za ki la reine lamuka kola la bondeni à part théâtre télé masala mususu ozo mona bazo motiver yo parce que muta bongo azate akufi ponga ta musu pona bimisata na luata ba kiti na monke ba tshepso ba katafa ba pona bimisata $100 na pona fona mona ke yo mo poza na bolingo to oza na
Vous avez un courage, une motivation, on a qui joue le programme épais ça na roya parce que ton qui koya ka te le quoi bazoba et le comme malheureusement tu es banda ton petit pourquoi et le comme malheureusement tu es qui ko zongi boy pourquoi bato ba la biso na gouvernement peut donner que biso ba la ka parce que biso to le la vie officielle va continuer à vendre ba tala yo ko isa ba concernant matanga na chako ngana olobana ba konzi mboka ba bive chaka parce que bosunga ndenga biaka obeta porte artiste moko akufi ye moko azate muto osele ba démarche wana zete po mutu nyonso tu pa wela ka intérêt de ebi question na $8,000 na okata 200 bino moko bosunga ye excusez bosala ka ndenge ezalaka tolele na honneur tokunda na honneur esili voilà. Merci beaucoup de relever l'honneur. En tout cas, message est passé. Par la diaspora, message est passé. La gouvernement, vraiment. Il y a des jours pour profiter de Toyamio. Actualité, ça c'est l'étoile. Mais avant de côté, moi, il y a une actualité. Est-ce que vous savez la différence? Il y a théâtre à Kala, la théâtre à Kibélo. Théâtre à Kala, bien parce que ma belle est comme il est les alars à l'eau. Mais tout le monde les camps on a des réseaux sociaux. Ma belle pendant ça a fait couture à ma casse. Mais tout le monde est collé camps tout le monde est co. Tout ça qui prend un bakinde comme on boy. Au salon ma belle na ebi que na salon ma belle na Singapour ici. Oui. Tout ça n'est pas normal. Théâtre que les artistes bien parce que tant au Kenya biké. Na 10 tableaux, na tableau moko na $100. OK. Les gens peuvent en bien pour ça YouTube, ça la carte. OK. Parce que auto ça les a YouTube. Nous sommes en bien mais par rapport on est à caché. OK. Caché ça qui caché. Caché na la patronne a belle vie Kanzi. Après ça rappelle caché à bien. Maman honorable, maman comment. En tout cas nzamba pambola yo star amboka yo star amboka yo voilà star penza voilà il y a des jours de quoi tu as mieux profiter peut-être le bas bah émission ça la maman belé ces derniers temps la mission ça met belé comme on a natala que mission moko sert la biso merci Bondoé la côté la émission moko il y a Gabriel sert la biso merci Bondoé alors que tu vino ba Nicolo théâtre Nicolo et comment ba piano sapi ba piano lemo vraiment est-ce que ce qui est ça bon moi pour les réseaux sociaux les réseaux traités du temps que le na star pour pas ça comédien bana za kama na maxi bolo na PC mo Gabriel na PC mo et engagé kai ye mo ka bi pourquoi le gars bon si ko ngas ko na lo ba so na problème na yo Elion yo na tangi kombo na lesbienne bo mais si ko so kito global yango siko na mutu aza les concernés il pas diembeli ne kaka na bato na sakisaki na bato bato ba yebi juyo za no te côté bato na tayi ya kombo naza tenga de ba traitanga lesbienne ba traitanga ba kombo belé nga lo mo ba sangiza souté lo mo ba sangiza te donc na mo tambola na zaka déjà prête soto kutani na yo lo bangana na te soto kuté makofi na zaka déjà prête ndena tambola boy o mabeza lile kinanga mabe déjà kota omoni ba jibeta musu banda sala ba guerre mo boy omoni eza normal et na logique ba oluka mo matembele mais siko comme ya kindoki yo finga mba nanga asala théâtre te yo finga mwasi nanga sala théâtre te yo finga mwana nanga sala théâtre te yo finga maman nanga to papa nanga sala théâtre te finga nga et puis finga nga na normal ce qui yo finga nga yo mo za ba défaut na ya be o mo te ko sala lodi parce que to yebani to mo finga mutu akola ta mususu nga akola nga na lemba ba sœur nga ba vient nga quartier o so to mo na so boite nga na lo balika mo nga ba traitanga fi mo boye abala fi mo abala mais siko leti ngai libala na balaka ezaka moko na ebi libala bango babalisanga te seki na kindoki na bango na yo comprendre baza bandoki babalisanga na libala bango bamonaki esimba te parce que nga na balaka mbala moko na vie nanga bolo ba makambo boza na ba précision ya bien te
pour abota bana tata non so na boti bana tata c'est ma vie et concernant na nini na kana bana mibale na bana pesa bino mbongo bana yoka na bana ya leki na bana ya leki na nga po baza bana na nga te na lo bana za plusieurs enfants on a même à libunga divin Dorcas bana ngai c'est bon ozomona tant aux journalistes na yo comprendre le bino ngota Jimmy Koleshabi na ba te baza pe ba animatrice te baza pe ba animateur te to ba te baza ba jaleli parce que un journaliste comment on allait ba bino au mona que aux polémique te au mona ba mami Lela ba Hélène Kalema ba Riet Kajinga au mona ba Magali Sisi ba Virginie Manganga donc au mona que journaliste yo wana malgré polémique ezala ya kofinga te yo journaliste yo fungoli téléphone to caméra non pour finga ba sexe ya bato eza na sens yo contrôler vie ya mutu yo za nan tu qui ozomona ba oyeba mambo sate ba oyeba mambo sate YouTube eleka na mutu za na magnéto magnéto eleka to comme na ba CD leki YouTube pe oleka. Vous comprenez? Tant que vous faites un danger, pour te poudre, tout est talent. Au vent d'andéni. Tant que vous avez un bimarbité, vous n'avez pas tout aborder. Après, tant que vous avez nous tabatons à l'équipe de Maëlle. Au sein de l'Ikambo, si nango, nga lo bara so lié ligoro do lelo. Lelo to mama kwanza. Voilà. Yo salinga mabe obosani menga mutu yo salinga mabe na bosante azakaka ngaza kana be misho batu tout ba finganga mais oui nazana ngo parce que likolo nzambe na c'est l'état voilà l'état sikoyo tango benga yo faut pesa ba preuve mais kolo lingo sa bongo ezala bongo ezala bongo temana yo karaté na moni oh ba peki singa ya continue mais ça n'est de trop na bana o ba nikolo na ba leki ba homme marié ba femme mariée na za na église on a sambelaka réputation mutu na za posa respect ngala longwa pa na biso tozaki ebele pa na biso ba leki na nga mibali ba nini obimoche polono na singoyo bo leki no alata ki pona ko éviter na ke futela nazali na posa nini ya respect nazali na posa tena finga leki to na finga ndeko na kei popala nga oyokota na chambre na nga te ozo il faut ko senga voilà ozo mona na posa respect yo mutu mo bimi na mokili to liete to melate to sekate oyo loba makambo bato ba betelo maboko et puis bato batala sur le blanc ta Gladys Mbala bilarin to sto comprendre bato tout ce que comprenez la biso to baya pe théâtre na bino leti nga Gladys Mbala na teka biloko na nga parce ba conteneur na ngai ya ba conteneur na ngai kita kisasa kena kelanda ba théâtre na tala ngo esute comme dégoûtant comme tala ay bisinga na tala ngo te parce que bo ami temma mabe o eza isusu za ba concurrence te comme penza kindo finga na wala eza kana nini o ka ba ko ba lobby famille boté lobby ba o kuna ba lobby vraiment na ebité ba ata ba concurrence loyale mais ko finga c'est comme ba défaut ya buzo et comme le quoi ba buzo comme ta intimité leti ngande na munene na partout munene sko yo finga nga na mela ki cité famille na ngane so ba minene même bana so to bota ba minene sikoyo na boye likambo nzamba pesinga pona konda pona sepesa bato na munene ampende munene anisu munene yanga bandite eto kala makambo ngana sala na kolo bateke no ngana abo kana kimotema mbe komia na boti bana nga na tangsi bana nga batangi na ba université ba ifasi kona ba izamo na mosa aza modéliste lelo alandi tantine Karine Pala wengela pesio mbote bele moi na nga journaliste mais le quoi lingane mamba ya nzambe akene na mamba nzambe siko balinga to sa nini ngana sali oye koki ngana sa concurrence na kingandi te ngana zaba bisoso alia ke loko koki na mungongo na ye oyange koki yango wana ngaba te yanga vient na moko ate yanga na la reine
bateau bazo sala. Par exemple, ba fout $200 par mois. Yo ke zanda kwa $100. Pour vivre ndeni. Faut zanda kwa $50. $50 minerva là-bas na $50 bombi maladie, $50 ta msuko bien. Yo vinda kwa $100 futa okofuta minerva ndenge ni bana ba olia ndeni ba olata ndenge maladie. Parce que c'est une peine à régir les eaux. Courant na mai. Balobate. Na vie faut na sagesse oyebelo nini ko sala. Toko za ndenge morote. Nzambe déjà sala mokili na ye, asala likolo na se. Asala moi, asala butu. Asala mobali, akela pe mwasi. Donc tokokana te. Parce que comment yo linganga na kokana? Asala nini? Na 28 ans de carrière asala nini? Oh, ils ont un moto, ils ont un souffle de vie. Peut-être. Mais non, oh, atonga lokola vers papa je vers qu'est-ce qui a mwangana atika nani? Nani yebisanga? Po balinga na sala. Ceux qui ba kozwa ngo ba kozwa ta msulelo. Lobi bandeko ko louelela basoso na ba tournage ya kolia. Ba wela bangombe bantaba banini na tournage biloko kolia. Ya toyebani bomi faire voir que bino bo danger bino bo l'équipe batou. Non, muta l'équipe batou azaka nzambe oya kufaka te. OK. Tato zaina chaka mais que Dieu s'en va au hôpital. Mais vendredi n'a aucun coup parce que tout comme abattu quoi. Surtout comme abattu tes sentiments à mokili et ça passe. Vraiment quand vous le disiez Bélia Bijou, merci pour la leçon nous au ça mais la terre qui émission encore dans toute l'émission awan bayambaki biso to yebina komba Thérèse ya no ya no ndo ramé pene ya la patronne ya pardon tikanga otuna ba question otuna déjà yo no yembi be comédie te ya zo te ko tuna makamna bango te ko tuna makamna bango te parce que na bi te komba mama bazo tambusa komba ya mama autorité te tikanga ko tanga kombo na bango te na lingite soko tuna komba belle vie la patronne kasi poko mola yede ensemble ko tanga na boloba mamna bango basali te za leader Asta, so bataille pour les retraités qui montent ma bébé. Le problème est ça. Mais bah ça consciente que Aza monte ma malam. Batami tema ma bébé bazé belé na monde théâtre yo biba. Ba bandi théâtre na kimukolo. Baté belé ba mi tema ma bébé na théâtre oyo. Ka belle vie. Monte ma maman au sala par rapport à nini. Pour ni bino nyonso tu bolingi bo beteka masasi siko soki akufi bo tanga komba nani lelo belle vie akufi bo chanani lelo belle vie azate parce que inda leader na bango so batangi ete so ba chena miniature te mabe atika mona bato vanda ko amwa muke na famille na ye asa vie na ye atika ye ezalate Bouvez ne m'ont pas belle vie. À ça libre, ils sont là monsieur les attaques tout les abongo. Bobeton pourquoi? Quand les gens sont là bobeton en côté bobeton le pourquoi? Maman moi na tala be mission na te ba finga ba na tala en côté. Na finga bika moi qui me dit. Ata ba lobby na tala en côté. Ngate bo tindelinga na tala en côté na siprona. Mais ça na be mission na zwa kala batuana. Nde bazala. Batu bazali. Oh bah finga merci nzamba zo loko rendez-vous na kitata si comme tu vas dans ce que mena bien la patronne Poutine de l'écriture oko ebisi nimbo chaque jour bela maternité chaque jour marmozo bimaklingai ayena bela maman bela alide akala pas maman na lo mama benga ngate pona ya lobaki alobi bela za leader asta makas Asta makasi. Yo kasi bela chose à qui start na ngaba tanga komboni. Bon tanga komboni te ba olobara. Atika vanda. Otika mutune vanda kimia a raisonner film nini okokoma po ye mama koma. Sili.
D'ailleurs, à part Belgique, quand on peut jouer sur place, à part Bella, place où on jouer. So bengai. To sola no bien no ya. So to sola no bien te po ba hypocrite ngo pe nde ba lo baka muntu nyoso tu kolongola muntu te. Baza ye penza. Muta vivra na pe mo muto ate. So benga te na kufi na ra bijou la rente. OK te. Na yebi ke o abengi ngayo pasi msanga touche. Na OK te. Vous avez la peine sur un bon mot que je place pour voir si je me touche. Il y a un ébichio avec un qui coupe bien. Mais tout rôle, ce qu'on comprend dans mon kilioté, au koufa, pourquoi chaque Congolais a koufi. Mais Raki n'a pas été aussi bon, tu n'as pas poison. Poison, on a bien d'avoir un koufa quand on est au linguette. Comme il m'a fait rage, nous t'as commis la rage. Nous t'as commis la rage. Batu comme na rage. Nga na lo batin. Na za ra chaque combat parce que ça vient nga o ya branchanga. OK, non à la reine téléma, la reine to kenebo. OK, ba solution pe. OK. Na passe na motema. OK. Aza papa na ngate, aza mama na ngate ya na ngate, mais aza muto yo to liaki na to melaki na apesa nga pe conseil. Akufi azate. To beta soit chaque kongo akufi azate. Bato pe balingaki pe chaque té, ba oya olela chaque. Oh comprendre. Bato balingaki chaque té. Ça va l'arme des crocodiles. Après ce qu'on a chaque année, on a décision. Non, biso to ba ta TV yo po yana caméra même la caméra oya to le bela tifeza c'est décision o ba bombi ba eli kamulene maman na ko kata tali boko na nga o pona zwa mbongo pona faire ni ko sala o motema na ngeli parce que eleki ça n'est de trop eleki so na na mbongo te no kata liboko na nga na lobi ngo so na mbongo te nde na zwaka te bango bazwaka traiteur muswamba bango bazwaka te mama bango bazwaka nga azwaka te mais ndimi na kata liboko na nga Jésus ça ya Congo mbongo ti mbongo penza mbongo penza encore il vous en a pas très c'est vous avez roulé que na fumbi ya na likambuté na finga muté na tanga komba muté pona yebi bangote o mo ba bengo te ba tikola bengo te po boza ndenge mona bangote place bango ba kota yo zate donc ça na ba clic ya ba oui ba kota ba maison mon corps. En tout cas, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Pour ma mission, en tout cas, toujours chiter la mission concernant l'émission. On Monique, de l'objet de toutes ces personnes, de l'objet de la mission, de l'objet de vie. Comme notre chaîne, comme notre la vie, de l'objet de la vie. Donc, on va vous dire un conseil dans le théâtre. Naza un conseil un peu ça bangote. La PDG Somida, Soki Mikanda. PDG Somida Soki Mikanda na matete wana bomoni matete donc elambe latami kaka na Somida wana c'est la biso ba salle de fête ni balé ya minene ya kano na place to banosa ba veiller mortuaire na biso wana pa PDG Somida moni boss akoya raté azala kaka boss yo wana PDG Somida mwana nene Diabanza son excellence et puis nous bango tebele en tout cas il y a Théo Zambota il y a Willy Mouchen Gladys Mbala la petite sœur na Fanny Odia bango tebele Jimmy Kankou aza na Turquie wana na pesi apôtre Joël Kamba noko nanga. Félicitations à maman Doli Kamba, donc honorable, maman honorable. Il y a Bibi Chibiuma, il y a Papi Mupunga, il y a Patrick Moutombo Kamba, voilà, la Suisse. Voilà, merci. C'était Bijou la reine Mayayoun Manaozela. Invitation à ce Congo.
so bakundishaka Congo toze la présidence ya biso asala bato bazana ba prison mesure de grâce ya yo dossier na oke kota na kota koza sika c'est comme ça qu'on a kanda makasa tu vois qu'on a to benga ngai même si to kozanga to kende par rapport à ta fille ngai ba traiter ba lesbienne ba Kajos Mafolo bien ngai son excellence Kajos Mafolo abana ngai zala na raison po biso to yo côté da be biso ba finga ba lesbienne swamba au mela kadela libala yo sozano na ngobomba na onisha batanga kobola para to yera mikola na batu ba ebisanga ba bien en tout cas oluka problème te yo za na raison maître Coco Kayoudi Missambo, les bâtonniers Azana. Merci beaucoup. Là, j'étais un grand merci à la patronne à Erga Congo. Je te salue. Et bon, on peut la patronne à Bellevue Candidé. La patronne à Bellevue Candidé. Maman Thomas, maman sociale, maman honorable. Voilà, Poutine. Maman honorable, il y a Pesaka. Ça va se faire. On aimera ça qui naît. Nga mi masaki na mi mapenda na kutana mbo wana salaire na ku salaire ti au salaire volontairement nalingake makasi apa nzambe ye ya biso na biso nalingake makasi mais oui mais esambela nzambe abomba te abomba epwani omoni mwa mwasi wana mambo asala apa nzambe talaka moto alinga boleke miso bofinga te nzambe aobundelanga so amoni bino bata mokili mpe bookota ngo abake ozambe aya na bato na yo totika nzambe abundelanga aliaka na baorphelin aliaka na baveuve ozolanda otaliaka na bana etike. Coucou à toi, la patronne à Belleville Candy, Poutine de l'écriture, je te salue. Comme dit Abijou, honorable, je te salue. Pourquoi pas à ta grande famille, famille Mamengi, toute la famille Mamengi, notamment à mon papa, Zéphie Mamengi, je te salue. Sophie Mamengi, ma mère Chou, je te salue. Bénédicte Mamengi, Noah Mamengi, Yann Mamengi, José Mamengi, sans oublier notre cadette Céliana Mbongo, je te salue. Maître Alfred, coupez ça. Document à Schengen, toutes les robes, Maître Alfred Nazara, vous avez besoin de documents à Zara, on peut être même un document. J'étais sali, pourquoi pas Christophe Mafuda, j'étais sali, vous êtes tellement nombreux. Maman Martine Boakongo, j'étais sali aussi. Adon Kitamba, la langue de mes enfants, pourquoi pas. Et disons qui nous a coupé, disons qui nous a j'étais sali. Rodi Kitamba, là j'étais sali, Vanessa Mbongo, ma petite sœur Chou, il y a du juillet, mais du juillet. J'étais sali aussi, vraiment. Nous sommes arrivés à la fin, derrière la caméra, c'était mon frère MC. Continuez de vous abonner ici sur Tolobe la vie officielle. Awa, ma soleil. a profité de la chaîne Bisso Tolobe la vie officielle. Tolobe la vie officielle. Voilà. Chaîne Nanga Pesali, la reine Bijou Chanel. Enfin. La reine Bijou Chanel. Comment évoluer? Moi, je suis non, regarde, ma soeur Nanga. nga place na kota bat bakota te ba okota mo lelo mambo nga na sala bat basala te bat ba osu toute la champagne lelo nga sina lelo tongo mambo nga sala bien na Pablo King les grands déclarants Pablo King les grands déclarants ba bien fungo l'hôpital nene na kata Luanda wana voilà ta bato nga za na bango ba PDG Pablo King les grands déclarants pene na pipi les lions sénateur Yanzambe PDG Somi da Soki Mikanda baya Willy Moucheni ba bien na biso mwana nene Jabanza suko yebisanga tayo moko bafinga nga na soli mais so posa ka lesbienne na botiki ka faire 2 jours na ko ba bêtise te na on baki mwende baloba ba bêtise na TV toloba ngo meto tous ça responsable bana ba koli to na ba parents to na ba église to ko ba c'est ma sœur quand bino nde mutu ba ko cha ba commentaire
c'est ma soeur to bon c'est pour nga ngamnete Voilà. nga lunga yinde to chape onde kona nga semek nga biya epela mutu na yo lunga to kutana nga na yeba te ke trikela biso so na yeba ka na ngena sa on pe na tuna ka oyeba na bate bele ya théâtre bolia kana bango kwa ngo sanga Quand il y a des choses à sentir, oyebi moi Justine Mata na bisayo au salanga passe na vie na yeba za consciente que na pesa ya ta 100 francs te na pesa bijou la 100 francs te bato ba ya ona kanisa chaque kongo na olela chaque kongo ya pola na likamnanga oyo si il vit pan bande ko na yeba kenda pa mama ba ba sala émission ba bijou la na za innocente sa makambo to ko ndima likambo ti mkoloni ces arandés qu'on a comme un niveau à prison. Ok, na yeb sa maman dès les premiers jours na bi mokili mombe bi botikae. Ok. Mais c'est normal encore silikelanga mais ko yinanga te. Pona landa ki na émission mo bi ayinanga. Ako silika ana raison mais ko yinanga te po ngala nga mo nzambe. Soki yo yininga nzambe o yinanga te pe nzambe yenda za fin. Ye yebi ke non moi ça solo ba solo. O solo ba le kuta. Nzambe kande mtakata. Ponga tana lobi ndenge ni na sali conférence de presse na yebisi bato. Bon ndi mangate surtout ke ba yininanga. OK. O eza important Zarake, ngana nzambe na ngai ndoto makambo ngonde c'est ça. Merci beaucoup, restez coachés et branchés sur Tolobé la vie officielle. Awa makambo bien des années, awa masoba bien des années. Merci, à la prochaine. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Nazalaka moninga na yo te, je ne suis pas ton ami. Papi Gen Tolobé la vie.